Bonjour et bon après-midi à vous tous. Alors vous êtes par-ci par-là au monde entier. C'est bien moi votre Cynthia Bofongue Leto Wosa. Ndebobe nga business class et ça là mon bangi na bien mon bangi na ba respect. Donc voilà, c'est un peu c'est là. Bon s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Balobi Idéologie TV de Makambu, Idéologie TV de Papa David et Wembe. Mama et Maman Sosa qui mikolo na et Idéologie TV. Non mais ma bino li kolo na kiti bino na se na bambi bino morode Idéologie TV. Bon s'abonner maman Soso na yo pesa toujours bilingue na Idéologie TV avec David Ewembe papa social. Donc comme vous me voyez aujourd'hui devant les caméras, c'est tout justement maman Soso c'est ici sur JT, vous comprenez non premièrement. Donc comme vous me voyez devant cette caméra, c'est juste pour remercier l'orchestre de Fabrigas Mbuyulu Babi Villanova bazo fête na ndenge ya kosakanate Villanova bana fête à makasi. Cette fois-ci appelez-lui Maestro Fabo Villanova Papa Mapasa Mama e plata nzanza balobi bwana fête wana moni souvient nga moko Gibsombi avant Star à Luanda balobi bo sepelat bolinga bongot Gibsombi avant Star à Luanda félicitations Fabrigas Mbuyulu pour na bana mapasa wa boteli biso. Vraiment merci encore une fois de plus ma félicitations ya ba trop ya ba ebele na mama Terry Alino Terry Alino na bandeli susu femme légitime de Fabrigas Mbuyulu Maestro Villanova Papa Mapasa Babylone à lampada l'homme de lumière. Donc bana mapasa ba et David Ewembe biso peto sepela na Idéologie TV. Na Idéologie TV na boaki bassin na boaki nyonso poto sepela Papa Mapasa to sepela Villanova nde to soutenir ba orchestre nyonso to sepela parce que cette fois-ci maman Terry Alino femme légitime de Fabrigas Mbuyulu wane sali plaisir na vie na moko Mboshi Mobali ya Rolls et ça les plaisir en direct du Canada Montréal na moniwana Gibsombi avant Star à Luanda balobi bozana fête bobombela ki biso secret Idéologie TV to décortiquer en route to comprendre que bwana fête Fabrigas Mbuyulu félicitations encore en trop. Là je vois na batuto bolinga Cynthia Bofongue bo s'abonner na Idéologie TV boza déciter maman Soso na ese bino na yena banenge osakana tina banenge badega Maman Soso yo David Ewembe olobaki na bwakati na bwakite David Ewembe à moi-même boss de boss patron. Donc on a moni wana Adam balobi Adam Gucci ngana bengi Adam Gucci bongo te David Ewembe Adam Gucci bombo te ya trop na linga bo finganga ba commentaire na bino mafinga et ça la bien ba commentaire na bino ba ndenge nyonso et ça la ka bien et ving bisanga et sous tolo et ça la et sous nastu makasi. Donc voilà c'est un peu cela. Là je vois à tout le monde ba masananga moko bureau base IDPS tozali to jalaka toujours donc to télémisa bendele na ndenge ya kosakana te na ndenge ya dégâts maman Soso yeyo sans surgir nazakaka babi na fête ba mapasa Luanda vraiment ba organiser ngo comme message tonton Gibsombi avant Star à Luanda maman Soso yeyo Star à Luanda maman Soso yeyo ba tuto bo soutenir Fabrigas bozala wana toujours bo fête kitoko avec David Ewembe moko oza sur le terrain papa Idéologie TV bongo te na Idéologie TV babi makambu David Ewembe ngala koningisa mukola mo Idéologie TV ezo futanga bien. Donc ils ont fouta kitoko Idéologie TV ils ont fouta David Ewembe bongo te. Donc on s'arrête par là aujourd'hui. Chacha bo s'abonner premièrement Mboshi Mobali ya Rolls Ndimbo. Donc en direct du Canada Montréal États-Unis. Je vous aime tous de gros bisous. Chacha.